encouragement ou bien le nyoko le bapona. Après tout n'a pas avocat si on a gata avocat ma futelinga bien na défendre chacun portera ce qu'il funda pour ceux qui va sentiment on a ningi balobara ando wango yemoko donc fa si sango yemoko pour amukolo ebini na osala mon ati papa imba banda bana musique na yoka ngati ke papa imba matela ki danseuse o nani boy na yoka ki ngota pour via kufa pe à son âme pe danseuse on va se pe na soirée en ngota ko loba na mona na note pour faut danseuse yemo ga se pe na soirée en pour ça tout un soirée oya ki mabe aussi si bouteille sky na nzoto moko na do ba se pe la no kaka non non tu es méchant papa faire rigolo azo yemba nini po ebele bazawana bayemba ki na bango mena ninga ki rapper mais ce que ba comprendre ce que ndeti mutu la petit nanga dadjo aroya yemba rumba na voix ya bato rumba moni bato tout ba ki na posa bayemba na wemba ou ba diamond banane posa silate ce que ba yé petite sœur nanga Victor Kilmani na PCP mbote na kati ya Kenya wana be chona tanga yembi na ba ve musoba mo fleri ba na ko luka bolingo kuna ba dégager bango bayoka voix boilo le vena Saturn non petit non 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 Congo ba imba bo était vieux rose centrafricain te makambo yozolo ba wana ke non afinga lolemo soki ndenge ni eza ndenge wana tu ndaka yemba na français mais le peut faire azo yemba na français l'amour est comme un feu toi te laisses pyromane c'était yepete yepe mutati ndefira yemba na français nzembo oyo fali pupa abimisi tita la ngonzo to lokota pata bo sobola Izanine Ils ont crité, ils ont danse. Ah, après tout, j'habite pas ces quartiers. Nagisa ça peut battre balorota, puis sous terre. Est-ce qu'il fallait prendre dans ce trophée pour attendre quand on peut n'étaler betobi ah. Comment messi hein? On a messi à ma balle. Asit. OK la musique. Afrima Coran zo pétin. On comprend. Omoni ba papa na biso lutumba. Okotaka na ndako na etanga kufarati. Abetelo masolo trophée. Abetelo masolo ni aola kisoka muziki aoyembelo te kilelo yango ndezo bebisa bino na sango ya bino ya mayelo bozaki nango ya botangi lingala bolongoli botie français ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi Aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey Kania! Le plaisir est partagé, madame, messieurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre site Congo Victoria. Eh bien, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. L'actualité oblige, hein, il faut tout le belango par rapport les loboye, album et qui déjà, tout le monde qui tube, oh, il fait rigoler la qui pyromane et tout autour, il y a tube wana, ça fait parler, fait rigoler à Ayembi na français, tout ça, à lundi fali et fali pour appeler le abiseli batunzoto oyo ba lokota pata bo sobola do batbazo ko bina yango challenge partout ok côté qu'on appelle à Favugas à kepe kuna edenda. Alors les activités musicales ils sont dominées par rapport à les lobes ko felo midazu Afrima azu ya trophée Afrima tout le monde peut fali pour pas handicap la merveille pas azu Afrima mais faire rigoler un grand chanteur, il chante bien, mais par rapport à trophée, pour l'année, ils ont répété qu'à l'oko là, fallait parce que tu as vu le lobby polémique, tout autour, il y a Wario, il y a Golo, il y a Wario, il y a Golo, il y a leader, il y a bien, mais leader, il y a bien, il y a Frima. Côté pour qu'on a Golo, il y a le camion, il y a Mongo, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a problème, il y a management, il y a problème, il y a bureau, ou il y a problème, il y a un artiste. Donc le bango na muto azalaka na iboyebi ki azala bouche autorisée, tant qu'il y a kapeno ki te wana soldat makasi il y a Ferregola donc s'appelle Madeleine Swabana le grand sapeur
babengana na léopard de la SAP akomanga yemoko tokomeka pe kosola. Merci beaucoup à Guy Soloy qui est dans cette caméra. Merci beaucoup à Moïse le prof na montage et surtout à notre boss Chibekou Maluta, à Dosenga depuis la Suisse, hein. Merci Nayo. Merci beaucoup le Maman Belgique 2, Maman Belgique 4, comité clé na Hollande, Olivier Rakiel à Mokonda Toulouse. Il y a là, c'est pas sorcier le 12 à 12 heures. Et puis jour anniversaire à président Langa Ibratom Piala. Et aussi merci monsieur Guy Soloy fungola ngai tout le monde espace ya biso awa espace Laurence merci d'accueil et papa la biso Badi Banga et dit Badi Banga ba gros bisous et pena dans tout cas aza abonné ya Congo Victoria na baraté to sola na madeso bana bonjour j'ai mis vrai chéri bouche autorisée à y aller et Breton piano. On a PCP Bambote Sikazali, Made Swabana Yeyo, Union Sacrée de la SAP, fondé, Moto Alali, Sika Morotena, chef de l'État, Mabimi, Ide Morona, chef de l'État, Bambi, na gouvernement, Bisso Bimina la SAP. Voilà. Moukala a fait rigola par les oreilles. Moi la Moussala a fait. Et Talingaïté, Nalobi Moukala a fait rigola par les oreilles. Ouais. Donc ah boy, je m'en akutana kina moko na bino tanga commenter pe matin na sali polémique na tunika ndeni madesu monde na tumoli ah petu na to benga na e yo moko longo ba benga na pour na lo pe na annonce nanga ba benga nga wana nani ako benga na mutu aza nani aza mutu to aza chose aza mutu bongo dans son la chose ah alobi abenga nga na yenda benga na koto ya président yenda na kobengana nga na comprendre ti bengana parce que ne bon ba betaka ba forme yo ko karaté ba ngonde baza bongo ba kena kuta na ba prêtre yo za na ba prêtre monter ko ya pe na epesa mama kambudon oza le quoi le chèque quoi da baza ba koliti ya messe no prêtre wana salara na kata ya église ou comment pour ba prêtre bazali ba prêtre o ya ba très na ba o ba prêtre pena ya ba caché donc so kuta na elo ba dada mundo so ko sepela ba ayambongo bambongo na bango wana ya ba course jouanga kinda rozongo te ya wana ce que lo sala nga différence bango ba salopard nga union sacrée donc makambo wana pena ndenge wemba lobaki to englober pena yango te po moteme koma na papa sipenda donc ko fulela nga bato wana te voilà boni santé madeso bana ouais santé kitoko so moninga de ya pembe na nga ba edi badi banga baza ba vini baza wana donc c'est que naza kitoko tara mo pepe à Flat Laurence donc ça se trouve ici à Bandal Paris makelele te koto ya banani wana ba oteka ba camion mais Paris kaka ah ouais bon na makelele penga na yebiki da Bandal makelele et ateke kitambo makelele pela Bandal makelele mesko makelele ya makelele peza makelele ya makelele donc monde mbule betaki le lot est-ce que moni maya mais soko ke kuna okuta pena ke no bat ba ko nana lokola mabina na bango ya Swede oh yo biga Équateur madesa bana pyromane oyo tomonaki bato balekaka balobelaka même yo po lobelango pyromane boko yoka boko senti faire rigolage des nuances ayembi na français oyebi ke pyromane ebimi Mélanzela ndenge za kanza bepinze bopene bimi boye toyoki yango te c'est comme si faire rigoler meka que l'homme boye msusu le ba français mais azo banga ko bimisa pena ba mo soko lo ba français pena o loba azo mela maloba o dema comme ça tanga ngona papier wala la ba kamba commenter ba falati ba ne ko loba yango na tuna o pyromane idée wala za kaye mo faire rigoler mutu batina ke faire payer ba na français de ba ngatu ko moyemba e banze mo venisa au moins français zo bank sabino wana izata ba 1000 ya ko bank sabino ya babongo isa ba 1000 ya bank sabino bongo et ngala kamoratin biso toza premier pays na moté ya mabe o attendre jeux olympiques te soto ke to zongo ata batindi bébé mo abota mille ruisi fika ba kombo ya vie moko boye na avenir akomi da na lien wana ba na pesi ba félicitations wa masananga ya MP to ba yembi mais lo moko ka fa na bongsila bon temps ba kata ba lien familial ba bosa na raté lien quartier na lien commune na lien avenir pour na kisasa to wana ngo vous comprenez donc moto asali déjà fort ya koyemba nzembo moko boiza à transmettre en français a linga kite sukaka na kisasa batupe à Rwanda malgré tozakana bango na mwa ba querelle mais baza pe na posa ba yoka belle voix ya kisasa to ya Congo pour banda papa mba kufa musique to komaka ya makelele donc justement pyromane wana ya mikolo ba angelo bazo quitter là-bas tout sera européen so rêve
aroyana on reprend et bandeli wana donc yango ezobelisa bango mais aussi longtemps bazongela pena banchik pour bato batangi classe bien lokola bave nanga balevible lokola bave nanga badi banga donc ntango oyoka pyromane akozala na ye te na courtoisie ya kolandela soki français mabe donc justement azocomprendre ke mwa mobali azolinga yemba nini ayembi nini aza na nini alobi nini azocomprendre est-ce que selon batolobi wana vile dina evi mais est-ce que selon yo motango yoka okanga nini na français nga sikoyo eloko nanu oyo nakangaki pyromane wana nanu pyromane wana lobi na tuni ve na ngai docteur Matumo oyo aza docteur ya la quinoise na tuni vie nga pena na kinaka nchiki me mukolo balobaki pyromane wana nga nazalaki te donc justement bisinga ke moto oyo alimaka fe donc eloko oyo nga nakangaki na yango wana po na kisasa no naoka te terme wana moto autilize yango naoki sikoyo moto bozoloba o français ngo bakomelaki ye donc asambwisi yango pe nga lelo nga so na yo Osani pyromane na yiga outside moto kuna donc on comprend par rapport à ça yango eloko tant on a yoki yango masumu pe zaki belé taka boki moi sine na français le bique non tango tanga diki na la donc non lo pena o mobile ko le ka moi c'est pour na diki to qu'est-ce que c'est ko eleki na français eleki na Suède te soki ndeni ngunza mangana le kaboy on comprend. Donc il a banque sabango yango abwaki mwasi na français pe moi sango nani aigle jaune muto asala ke ba mibali ba koma ba aigle. OK, ko singa pena terre ko singa pena terrain o nga pena na lingaka ça linga vraiment plaisir. Puis et le retour disque tout temps ebimanga na simalango ya mo ba bénédiction ba pamboli mo bol pyromane bimi mais to moni loko pe apporter les faire rigola te pyromane bimi to kuna ba boketu aboyi concert pyromane bimi o ba pelle pena que se produit libanda to moni te pyromane bimi donc et loko bimi mais et a memele mo na simala bloka malamu to moni ngota pyromane ezana on nini faut yo yeba que pyromane ezana kati harmonie on se comprend. Harmonie est bon mot fait rigola yembi donc on a bato libanda oyo alinga pesa pena temps pour boyoka libanda suka ka ati aw pour déjà kenda na franc congolais wana ba vie belé ba yemba ngotin ba petit belé ba ganga bazalaka tin azo comprendre fait rigola so bozo comprendre ye pena na ndenge moko ya likolo nde boso la ba mambwana mais tant bozo kota pena na profonde ya makambo na inde place pour comprendre pena azana ni pour na lobby aza poison retardé ou ya défendre ba veta boulay na ba vena biso ba papa lutumba banani boudon fait rigola za mi katete bolambi na coin ya dibambo maboye nango na kansaf bolie na bino na l'est non fait rigola za mutu moko boilelo soki hymne national balinga bandela ngo elongana ba papa ya kala koma na fait rigola face à makambo la senga qui n'est pas bandela ngo maintenant ba accordé a été ya osenga te ya osenga te pa boka ba ngone mission la mona te batunde basenga ki basengi ba ye nango ye ana belle voix asa makambo wana na sepela na YouTube na sepela na ba archive parce que quand la archive a fait rigola na plateau moko le bike yenga za bongo featuring le blaké loté faire le featuring tant on a déconné fallait ça la featuring pour la ngai featuring le blaké loté mais na harmonie total il pena 50% ba featuring kaka il avait beaucoup à faire. Attends, ouais, il avait beaucoup à faire. Alinga qui non ba comprendre non faire au hasard. Mboke ezaki na mabulu, fallait ba tunga par rapport à 5 chantiers. On se comprend. Donc si ko boko linga te ke non mo ba tongi na belle na ke ko luka na boya bonon. Ko ba tongi déjà. Tout est placé, tout est planifié, tout est calculé. Maintenant ce que to laxabino ke bato ba wela ki ba featuring na katsa ba nin boya ba soutien, caleçon et talibi sauter maintenant tout ça la vraie featuring au monde ke ba petsu na ba ya ka ko yemba yimba na ba mikolo ba sila ba comprendre ce que faire rigolo azo yemba nini po et belé bazawana ba yemba ki na bango mena ninga ki rapper mais ce que ba comprendre ce que ndeti moto la petite nanga dadjo aroya koyemba rumba na voix ya bato rumba omoni bato tout ba ki na posa ba yemba na wemba ou ba diamond banane posa silate ce que ba yé petite sœur nanga Victor Kilmani na PCP mbote na kati ya Kenya wana be chona tanga yembi na ba ve muso ba mo fleri ba na ko luka bolingo kuna ba dégager bango ba yo ka voix boilo le ve na Saturn petit bino non Congo ba yemba bo était vieux rosa centrafricain te pour yembeli wana ezo sepeli sangati donc faire rigola
na kati ba featuring aboya ngote so ndeni tant wana zaki pena trop pris na makambo na ye pour défendre mboka na ye abongisa mboka na ye pour musique ya salité kota ki trop musique ya salité kota ki trop bana tout ba vie bazanga ki musique ba papa o ba bota biso bazanga ki musique donc yango montant wana lingaki pena pesa ba ma meilleure chemise à sala pena ba musique o pena biso bana mibali pena to lingaka to sepela na ba bionique gola na ba orli gola na ba cherry gola. Oui, Mathieu, c'est un plaisir parce que nous sommes sur le Bakamasima. Et nous sommes au fait de la salle na Karine Mokonzi, ça là bien au premier soin. Na kangama ba tout faire à loba. Faire gola bi ngate mutna tinda ye musicien wana obozo ba makelele aye banze mo na français. Ngate muna tinda ye. Tanga tuna ke no nandeka le ballet na le lemu. Elle est un gire hein. Nati te ko le mutsoka zo zote ezande nzamba sala ye. Kozozote. Sko ya ben ndenga bongo. Koye ko yeta tina ema na français. C'est que biso to beke faire gonda atika kana lingana na rumba boy. Type na ko simba kanzete a région était. Donc c'est comme si le bateau on va pour na fali et rattraper yemoko. Bino moto boza na ye. Et ça bino sonité. Te soni eza na moto misumbeli na bilamba ta ko na vélo liboso bana mike. Biso soni eza te. Là c'est la musique. Musique. Eh, rattrapera te. Wake up. Rattraper tout ça là, ce sont les grands qu'on a vu, jamais les petits. Au moins featuring et banda banana paradis, au moins apena que non, Yacob Wasangani na Moïse pe basal évangile. Donc featuring est à force il y a des pays, tout ça la moi featuring pour ba pays on a tout lukato zalana initiation. On se comprend. Donc makambo yozolo bawana keno afinga lolemo soki ndenge ni eza ndenge wana tu ndaka yema na français mais le peut faire azo yema na français kasite yepete yepe mutatinde faire yema na français ya tikala ko lobango te faire mutaloba on émission na Karine alobi ke yete mutatindi musicien na makelele ayema na français français zaki ya mabe yango mona sola gine bongo c'est que le message n'était pas capté, mais la nuance dans les mots. Donc, il y a un pyromane parce que Banzembo tout oyo fallait à Yembi, au sorti feedback, Nathalie concert à Fali na Bamako, au sorti que non, azoye manaba fanatique, au sorti mot par mot et puis pété. Contrairement des blancs que non pyromane les Français m'ont makasi, mais au bête maté, mais Français a pété, do bête mandé. Justement, au Cameroun, il y a français. Ouais. Un peu tout le français. Mais tu utilises la première soin de la Zaranon Lingala. Parce que vous avez un mouton qui est nanga. Kabeyara Mwamba. C'est comme Mwanda, Kabeyara Mwamba. Aïe, Azumba Pyromane. Na français na Chiluba. Likolo ya moto. Et moi, tu as grâce. Abaloli Pyromane. Quand en français, on a mais ce que je veux ya Chiluba. Mokaji, Betoa Boueme, ils ont un pyromane. On se comprend. Ils ont un Camerounais soit un français comme ça. Pour baser des gens dans la Fanco, ils ont français, donc ils ont un comme d'hab. Mais ce que tu as un moto à outil na mboka na ngai na ndenge ya est, aïe, na kisasa ou ya biso na ba ferré, aïe ko yemba pyromane. Ils ont encouragé et à féliciter. Cameroun, Maramuto Sala, en Côte d'Ivoire, moi si à Tanksa Makila pour regarde-moi donc. Tout le monde a raté. Mais Evre ça ou le papa chéri Evre. Il y a un suite au Sala donc. Tout le monde a raté. Il y a encore hier là qui calait soit bassi, n'a pas là ta calait soit bassi non, c'est pas ça. Voilà, elle a dit ma Bible qu'on a monté à Paris, tout ça la madé soit bana la bouche, il y a yemoko, madé soit bana. C'est le scram. Vous pensez qu'il y a une Katia dynastie. Vidéo bimi c'est le yago stonga tonga validé na kata ko tonga na pe faire na kat. Avec faire da yuma tout ça sans esprit, faire da sans esprit. Tout le monde la réaction na binoté. Binoto silence. Baboga binoto mutalo bakazala te. Brusquement to ka kenon faire gola alongoli nzembo ya c'est le na dynastie. Est-ce que ça est solo? Parce que sous le banc na TV, les gens ne peuvent pas comprendre. Est-ce que faire à Longola Nzembo ya c'est la dynastie, oui ou non? Non, même pas. Les alliés. Ils ont travaillé studio, même pas. Alors on voit nous. Mutumu so botama déjà nanyo. Mutumu so botama bilialia. Azara bilialia. Mutumu songi so. Azara songi. On reprend.
donc ezate ke yango ndeko bebisaki amitié na biso toza na mibali moko mutu mosusu azaka so oza na mwa deuxième bord na yo yakendaka mbamo na palaki eloba ah eba kude mingolo mobali no mais jamais na oyina ye le linge sale ça se lave en famille le linge sale ça se lave en famille ye moko ayebi ma oyo yazo alobaki soki eza sincère ke atongaki fe rigola po jamais na ndenge ya makambo etali si le aza liboma te ke akoloba na fe rigola yuma na makambo oyo oyo na bato tu bayebi oyo makambo ndenge ezokende faire apesi chance le bango clair kasi te na ndenge oyo ozolobela wana ndenge ka tosola na yo jamais kobunga bongo donc eza pe babilo mo koza monter encore nga pe jour ngo na zaki wana te donc voilà. Donc c'est le hasard na dynastie kala mingi te bomo na générique na ena Monsieur Bill Clinton na PCP Mbote motema ya Mama Binate Nathalie Okuka donc voilà. Tout le belano le lokoyo nzoto bimi kozala zala pena au milieu du village zala muto alinga à se perdre de la bonne musique oyoki nzoto to oki nzoto te ya fali pour pas aigle tenga nzoto peneza bien à l'aise donc nous autres ça bien t'as le papa nanga saute de mouton donc naza très à l'aise sur la longwa na lobby tube oyo nzembo oyo fali pupa abimisi tita la nzoto lokota pata bosobola Isanine ça crité ça danse ah après tout j'habite pas ces quartiers mais ça peut battre lokota pe sous terre beaucoup bat baroma mayele ata 50 fois ko lokota te na éviter soki azo confondre biso na Suède ya gibinda donc là na éviter vraiment na yoki yango peut-être na yoki yango te vraiment na ki ça je suis un Kinois mais na 8 ans yoka bandal partout pour moi la bandal partout lokota pata ba challenge na ba YouTube na ba Snap na ba partout ba bin na danse wana yo yango te faut pesa ngata na yoka mais je ne pense pas qu'ils a vraiment bien aimé na mato tout ils ala venir lo mo bo fona yoka po moni na mboka o to yaki ko ozala mbali na makambo ya nini to salite to yoka ki mi ange mi démon ya frère na biso héritier wata na pesi pe mbote to yoka susu nini to salite donc to zaka na wana to zana wana na nini to salite donc wana faut bozize la ba semaine wana ta ba janvier comme ça lito inanga ta on a meka motiche coton comme ça na yoka ba banalité wana ya banzoto lokota soki lokota ngana za muta ko lokota te wa ko lokota farata laite. Parlant de notre connexion à MP, les jeunes locaux là, conception, idée en Nzembo na bango, pour na yo, est ça bien? Idée en Nzembo na bango est bien, mais faut pas bengana biso na bakinoa to luka to embolir ango to baksa moi ba idée. Belé pe pour na monde ba sale ngo moi trop pressé. Fallait pena ba benga ba sage ya kisasa. Bato ba lekisa mo pepe na kisasa bato bazwa ba rata ba avion na type K bato ba sala pillage on se comprend pour n'attendre pillage na limite ke ba âge na bango ba linga ki bazala na éviter so moko na bango ko uzala mais ba génération mo bozo mko na bango te mokolo ezala ngo mande fute eza pe mulaite ka ba génération te ba génération to te to sola mambo génération pour que non on dit que la tanga ba type kaso bazalaka est-ce que on attend type kayo zala na âge yo zala âge ngala mwana no ya vista on se comprend zala na âge ni ka po yo bi que non on dit que bon baso bazalaka na type ka tant on sola déjà que il y avait quoi donc on a rose en 11 ans 10 ans ko bon bazalina ba âge te wana suko na ebindete na ebité mais justement na solo attaque ya Kinois na beng ba petite na beng ba masate to la ta na ba mbati yo biga ne mambo itali ba pe na basi na bango ba tolo ba vimba ba nini tout ça na poto pa ko ba tula moi mingi moi 4 basi na poto ako ba tula pe lo ba soso poto basi ba tula makasi yo mo nga kima poto na ina zo moi si na Rwanda na Japon ba moi c'est japonaise place na tout abakar mbongo etambola pena bien te to évoluer etambola bien te mais justement pour na boya ke vidéo na sambwa ikoza moi ba relation na biso na ndenge ke ya love esenga maintenant on a resengisa comme ndele moi na ndele ya makasi donc ya makasi ya tata ya mama donc de vrai donc voilà s'il faut la que non
oki nzembo wana ya impère madeso bana bakisa mwa mukelo mwa mukela nzembo wana nini to salite yo baksani nini to salite ponga na olela bango to ba nini to salite ngai siko na lobaka nani na monete nani na monete nyonso na moni na mona ba sakombi na mona ba vinanga mobutu na mona ba vite fachi na mona ba kabila donc pe na ebité na ba zoé donc nani na monete pour nyonso si to moni pour nini to salite koza komba monsieur bande na tata na yo sali ne lokote mais encore tata na zwa kita tikos kuna fardo wana mais nani yo monete. C'est ça le problème. Donc c'est là que nous manque d'inspiration. Il manque pénalité. Bazan d'inspiration, peut na bois qu'il bon va flair mais ba que très vite. Fa ba lukali susu mais na ebi ke to okuta na bango to bande to panzan chwaka. Nga mission te mais na otsaka moi makam pour union sacrée. Ça fait rigolo la personne là lo mo le quoi label ya ko soutenir ba jeune. Asuka na rebo. Et à ce qu'on a reboté, il y a des belés, puis bazar, bazar belé, vraiment bazar belé, camille, tu peux découvrir. Bon, ce micro, ça qui m'a pose parce que tous on a des albums, donc azamuto, azar roboté. Soit ça qui machine, mais bon, on a raqué. Bien soigné zarani. Encore, il m'a azamuto, a ebi que faut bimsambongo pour les lots alimbonda pour t'information alimbonda. Bossani via ya moto. Ça tient nzembo na dynastie c'est normal mutu na nzembo pese mutuka et ça problème te ça bon affaire te ça bon musala diaye nazo comprendre binote ngala mbongo ya faire te et ça mbongo ya musala ya alimbonda nyoko maki na mola pas di dikosi fallait pas luganze monga tsatana nganda wana ba yemba comme ça ba pesa mbongo ngo. Donc, ce que vous donc on comprend les mon kilo comme si faire rigolo la sombeli à limbonda voiture. Or nzembo ya alimbonda qui n'est pas pèse pas faire. Ça li choka na yi. Quoi ça na makolo ni to la mutuka. Bicto na mutuka c'est le hasard la mutuka ne sera ekina. Azana pe na podi. La sali ka mabe. Ça sali bien. Ah. Afrique on ba zongo op. Et où t'as mis l'étage? Na précisément na quel na ko lobani ya na ba. Parce qu'on a 5 et 52 États. États-Unis, il y a bango. Parce qu'on a catégorie ni. La musique, non, meilleur musicien, meilleur artiste africain. Meilleur artiste africain. Afrique où il y a biso. Nana zui kula. Mon père mon konazui et puis fallait pour pas aigle. Les associations bana. Association bana quartier. Au moment où paya tout ça est au talamuto. N'est-ce na parler na. So za na ma whisky moko bo melagi déjà ro pesa ngapi na yango. Pour t'information faire rigola, au moins faire rigola. Ah kinane na aux États-Unis te. Loba ye moko ke na ba congé na ye moko mais ko kende na musique pe na mona ke. États-Unis tango yo lo ba frima wana. Obi ke ba masana biso ba diamond bazali ba petit sanga ba whisky di bali. Ce qu'il faut y ba biloko wana. Moni défunt président Nabiso Mobutu. Alors ba congolais buka lokuta. C'est le pas Kangout. Oui bien. Oui bien. Oui bien. Kalibende ba simisa ki bango. Donc si go pour mais ce qu'il fallait prendre dans ce trophée pour attendre quand on peut taler betobi ah comme Messi hein. On a Messi à mabale. Asit. OK la musique. Afrima Coran zo pétin. On comprend. Omoni ba papa na biso Lutumba. Okotaka na ndako na etanga kufakati. Abetelo masolo trophée. Abetelo masolo ni aola kisoka muziki, aoyembelo. Te kilelo yango ndezo bebisa bino na sango ya bino ya mayelo bozaki nango ya botangi lingala bolongoli botie français. Kilelo yango na bomi bino. Bomi ka kilelo. E motuta mo beta muziki pona vie. Ate yoka nango ta sombi mo ba vie na famille na ba pesi mbongo na loi challenger to majabu talent ba yeba foté comme swendeni. On comprend qu'il est là on est bomi. Tout le bar vérité. Afrima, qu'est-ce que tu as fait pour mériter Afrima? Afrima, Africel. Africel. Comme ça Afrima. Africel. Afrima. Non, benga ndengeza Afrima. Afuti so yani bolo ba. Parce que bozuité on lobe ça point. So le lobe faire quoi ça trophée mo beto ya pe to kumisi à faire la félicitation. Pour dire félicitation ba ndeko non mabe. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique na longola. Na mongongo ka. Attends na marambutu. Ah. Papa. Des coach ya The Voice voilà. Coach ya The Voice wana ezakote au projet bisotozo lukato miswa mino. On fait rigola. Burkina Faso mutu mo atiki café tuba siliki a na voix. Aïe pena donc comme ya kanda so yembi bat bakati bilamba.
moko so uti na so ebola mbemba kuna na Guinée aye moko so uti États-Unis aye sko bobi msanani ti wana sko yo moko yasko fiko fion vous savez basé belé ba faire ba déplique ba wata bemba te to so la maramu na faire comprendre to zaka na papa wemba waza papa abiso papa wemba achuba ayemba ba fanfara pampa ayemba na monde entier est-ce que betelo mo solo afrima parce na tawana eza c'est ba série par série na tane na rapena comme ba trophée mususu pa afrima arkeli betelo mo solo afrima yoka de arkeli na documentaire na solo mo solo afrima bango moko ba américain ba ozwa ngote sko yo longo no ka ma colossalité ma kelele yo longo mon fléri ma ndefu solo ali mbala moko kezwa ba américain pe ba tiki kezwa ko alors comprendre que les associations quartier toi veni bako zong so bongo te ba sali moi eloko na bango monta les oa ya mutu sa uti mboka ya kana na bikedi te moi saki ya bikedi moi madesu moi nini memela bana kayango ba oya na ngoti mais misala pe mona na kato mona pe misala fali aigle na minto ba do tambola penanda Afrique ayaki na nini o mturi mani akomna Mali Cameroun alo tambola kaka ti 2022 bako tambola mama na ngai bako tambola musale do salam omoni makambo yo to sola ngo déjà bako tambola na bango tambola bakendaka mboka te pona kolula ka mboka bakendaka pona musala salami ba petit pe bazui omoni biso to na orchestre J7 faire un orchestre bana bat bazawa na ba papa bato donc jamais ko mema bango bana boya na to ke sa na kuna batila biso cassette to bina te kosi te to sola madesu ngamo pe na mon pelati pe na boye la vie papa c'est tout monico radio ni c'est ni batek la vie est belle tu bango de kimangai bando kimat po eza ba kitoko tu joie yo wazo yemba magi pena est-ce que tu as capté la nuance dans le mot kanga wana français kanga na pyromane ka ya ngwana à part tout début jusqu'à la fin et là kanga ezate mais ça ba clé oyo est-ce que tu as capté la nuance dans le mot et ngolo bani kasi est-ce que yokaki ko niasa ngo dani na pyromane kende bakanga aba autodidacte ça yemba autodidacte telemela na Romeo kia Romeo golf témoin batutu bakufa bala muga ngai queen na mboka oki sasa miki sampeka na kuma mat sampeka todo chuter mais soko Kester bat bakoma ba king lelo aussi sango ba titre tu n'appelles Jésus de Nias et ba titre ce côté la caméra qu'est-ce que Madeso bana reproche na ba gaulois parce que l'autre comme moi c'est comme si ba wario ba dans moi vitesse moko boya management pour na artiste na bango par rapport ba do poster donc ozo tike bat ba sala musala tango yo moko vandaka longa non sentiment ozo aider sikoyo orchestre o reprocher ba gaulois nini ko reprocher ba gaulois to ba gauloise ezaka ka toza focaliser ndina makambo na biso quoi toza na de loko toza na harmonie to na dynastie donc au lieu que to pesa temps na moto azoteka camion pour moi na ba bengani na école biso to luka to concentrer makambo na biso to ebanini to pesa na artiste nini ndenge nini to koteka oya biso artiste on comprend pour lelo faire ego la tanga kangi suki a til lox ngai na zongi na lox mo ba evro ngana osala alobi donc faire le quoi zongi lox c'est pour zongi la lox ça kati suki po kati poto ke focaliser te na makamba batu mam to sala ko leader alati lelo manga na mo yo la mo limbitsinga lelo liche lemba eza ba pyromane yo ko pas te ko ti pyromane donc to ça moi bongo to bongo ça ba mbongo na biso to somba disque to consommer album kala mingi te bozozo eloko moko na ba fetsa wa e osala bino bien ba gaulois to landate faire aza mokolo tanga yembaka na franc congolais belé ya ba vie ba katana liste zara papa wemba soki na kanisi kutu faire a kota studio moko na wendo koloso ina papa lutumba wana tan wana bana makelele bazoluka eloko nini ba kolia kibinda pe zo benga na bango mais faire go la zaki wana ka focaliser na makambo loyembo donc ba gaulois bozwa pena ba capiche botsana bokitsa sur bien donc bo calculer ba tout ça bo calculer te ba yuma si ba vida donc
biso makambo eza. Voilà, merci. Tout comme moment la souk et que moi la Congo, et que pour la musique congolaise, où ils ont la faire au défendre la fait moi, mais aux appels pour moi tout le monde le quartier c'est musicien les 13 décembre au papa la souk au fait le il faut qu'il ne répondre na poto par rapport à appel ba benga qui pour wakata suko dossier et que yo ba de so bala moi quoi ya faire ego ya jet set. Encouragement ou bien l'oignon ko le ba pona. Après tout naza pas avocat so na gata avocat ma futelinga bien na défendre siko chacun portera so gifunda pour so ki ba sentiment wana ndenge ba lobaka ando wango yemoko donc fa si sango yemoko pour amukolo ebini na osala l'état ba ki mara l'état te yalo politique so ki miango yango elandela ndesinga boye banana bana ba internet yoka te ba kanga ngai pona e ba ndenge ko sala maram nanga yokanga na soir danseuse ni orchestre na mateli na sara ngote parce que ba leader belé ba sala on ba danseuse ke ba leader ba leader belé mais belé te oyozolo ba ona pour ngana na mona te papa imba banda bana musique na yoka na ngate ke papa imba matela ki danseuse o nani boy na yoka ki ngote pour ka via kufa pe à son âme pe danseuse on va sepel na soirée ngote ko loba na mona na note pour fou danseuse yemo ga sepel na soirée ngote pour ça toute une soirée. Oya qui m'a bé aussi si bouteille à Sky nanzoto moko doba sepela no kaka non tu es méchant papa va défendre tes opinions là-bas hein bundana nango amukolo ngana avocat ce qu'on a donné na lobani akima bazela kuna mundela bosala mambo te otika bana ba orphelin. Voilà, concert Eza journée. Ouais, concert Eza pour Lulu, tout ça, jeudi, ça fait déjà le 26. Pour le 26, lobby, Tokutanana, Sayo Basende, Venanga Robert Basende, Tozalawana, Boya, Pene, Belé, Bato, Bazana, Crise, Barumba, Bato, Balogotaki, papier à toilette. Nabanzembo ya salité, Babini Sibino. Boya boyoka rumba boya koyoka pyromane bino tout lich mo lemba mo nwani na ninga lox to bengisi bata mabandite o basaka ba chirurgie ya basuki place toboki wana ba banda bamba lisusu donc ata bata mabandi boya na bino me bozana moi caché lo ba patron ba dachou lo ba venanga costa couleur libani mo ambo obi caché prix avoko ta combien te wana ko marambo caché goûter ça ya production ya bralma les ofélés donc ça des lourds on a bon bralma on a ba melaka na lingi ba publicité inutile des lourds on a bango on a ba melaka ba zu après ba pesi bango billet so sombiango ba pesi o billet donc savourer musique est bien le pe na remaka wana la ka ko tonga suga pour tout ça cette mission hein net ba conseil que faire rigola ni $200 ils are moins rare poani donc tu ka papa chéri ou tu ka nani fallait pour $200 qui kokota droit dans oh papa chéri to lo banane papa chéri l'homme qui a su masko ni otangela nga suna na aigle fallait poupa na $200 na place ni on ça ba 200 faire ça là ngo faire on va 50 ba 30 moi ba 100 mois ba 100 mois toi la qui te mon la raté quand tu n'as ça musala c'est total la kaka boy place ma beza ni otelinga nani tu papa chéri na c'est lui aigle fallait poupa na suki non wana pour l'instant donc yo kina na concert à moi na makelele yo ke ofuta artiste musicien ça reste à vérifier ngala papa chéri abeta ba carton na faire rigoler pe même ligne bugana grand hôtel n'en parlons pas moi $50 ça va oh 50 on benga on lola 200 francs il a 100 000 francs il est belé kasi ta bino bo lokota ngo peti 50 soit lokota wa on comprend que et fortune est bon on se comprend donc marambo biso do solo la eza marambo bo tozo monango to kosaté même ba petit na ngana chiki ba utin chiki ba yebi ke faire rigoler ne makamu na temps bana ba komo lela pyromane donc bana tout ba yemba est-ce que tu as capté la nuance dans les mots le message, rien que les mots. L'amour est comme un feu. Toi, t'aimes, c'est pyromane. On voit pas. L'amour est cinéma. Des rappeurs, à ça, il peut rapper. Il y a rap. Et ça, bah, R&B. Bon, tant qu'on y a biloko, tant qu'on y a Zazu.
angoli masasu kasi te wapi ba R&B ga R&B pe kaka parce que tant tout ça là ba makambo wana ebele basaka ngo te vous comprenez donc to ko linga te to na ko welela ka ba makambo wana donc merci beaucoup Madé Swabana to komi na suka to ki pela ba décembre wa fansa ba staff na yo msusu peut numéro à contact on va rejoindre facilement pour ça plaisir. Ouais, numéro na contact isa plus 243 ya Willy Mouchen ya Dada Mondosi 81 45 94 934 plus 243 ya Willy Mouchen ya Dada Mondosi 81 45 94 934 bambote na ngai na base solide de Ferregola ya Dada Ngwabana le général Fiskelele Chiko Mabele Mame na bosanité venanga Berado Prince des Amunda héritier Mobiala na bosanité Orsini Lumeni na musika na moni lisusu les amoureux de cœur en Paris Emile Ondi Mafweni mabozon de Chapini Papi Kake la foudre Bilo Kake Aisha Kake bandeko na ngai na pesi pe ndeko na nga pasteur Mike Kalambai balobi besoin bango tabaki na majabu talent pour nazomona forme bazoko ka sauter tala moto lokola inapt handicapé matériel lokola musée qui mbonzi soki nani donc bakombo te bandaka na kiki ke ba roza pe kizengi omona kizengi kidoda kindingu kindoki donc on ba kiki yango donc ba kiki donc ezo ke bien te donc o Madé Swabana suso ba kinwa le président fondé ya Union Sacrée de la SAP na pesi bambote na mama Denise baza ebele ya kosakana titi na Panam nazana bana penati na bapoto wana omona ebe bobongo na ke sapeur médecin sans père pompier donc azwa litsa po azala o yazalelo donc nga nazana ngai na pesi mbote na Blanchette Kiala mère na nga Odette Chibambe femme d'affaires sociale dans les sangs na pesi mbote na ya Edi Badi Banga na ebike lelo ka tango ezosi la cash mbala moko na patron mundo sive na nga levier siko zali na ndenge ya kobata makoyoka pe ka musala na pesi bambote na nga lisusu na Sairant Sakala ma fille à moi Philo Kigoma na kati ya Luanda Sarkan Sukosi boss à bed Achour na kati ya mikili wana pe na moni lisusu vient na ngai le président Babé Bakaji kabikota kota ye likambo te tali eta kota rango président Babé Bakaji ka papa Léon Banze ONG diko olobi na sesuni Abel a surtout au bois qui est Mikolo azara na prêtre Congo bino to benga prêtre Congo wana muta bombe ngasko na solo mamba batamayele mboko kansanga te na fazer mo bolokoti na balabala mais fazer ba PC valeur prêtre ayambi boss ayambi chancelier opamba ka okoko korobo lolo donc bapé Satan ba supporter ba gagne chacun son tour chez les coiffeurs bureau ya bedachou atana lipapa on okota na nga pe na fandi na nga po ye wana bina ya mpangi venanga Eric Mandala de ana zoka caché donc na pesi sou mbote na ngai na Ans Luzolo mon ami à grignotage na pesi mbote na Bionique Gola Papa Duki na pesi mbote na ya Orly Gola ya Chiri Gola donc bino tout ba obu na bosani na lela bino C14 na lela pena bino ba Debra Kabongo Kasongo abupia na lela bino trop basi tu ya poto ya kitoko o ba bangaka Nzambe na lela bino mibali oyo baza pena mibali pe na lela bino po bokoma mwa mibali. Voilà, merci beaucoup. Hein. C'était avec Madé Swabana, la bouche autorisée de Ferregola, Jésus de Nyons. Vous avez vu comment est-ce qu'il a parlé, en tout cas défendre les derniers. Dans la poignée, on donne qui est à gauche à Zalanga, Zongabu. Pour moi, non, à vraiment la matière. Alors, merci beaucoup. On appelle ça Kambote, le DG directeur Blaise Polo. Il y a Yemoko Ferregola, Jésus de Nyons. Il y a Yemoko le padre, dans le bassin, on a compris un micro. Et on a compris un chroniqueuse dans le co. Na longue. Na pena groupe de la presse congolaise, voilà. Et aussi merci beaucoup encore une fois la Moni, hein, donc Tracy et les abino tout Ben Mavambo domino tout ça la qui te comprend honneur et à faire rigola pour défendre parce que si vous défendre tes fins de la note to kapena faire to yo ka faire ça bien. Merci beaucoup na Gisolo qui était derrière cette caméra. Merci beaucoup de la bonne musique de Ibraton Piana et Mbouze Balaloyembo le 12 décembre à 12h. Toza la pena wana na les millionnaires place au sortie officielle album c'est pas sorcier boya ebele avec $15 na yo du CD et puis consommer de la bonne musique encore fait anniversaire à Yemoko il va tomber là il me ça c'est mon plaisir voilà merci Moïse le prof merci pour le montage
JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, adossé depuis la Suisse, comité Klein à Hollande, vous avez Béléa, Dadi Mabi, Moukolamambé, la Kata Paris, Deza, Giza, un trésor Giza Japon, la Kata Espagne, il y a Opé en Franck Ali, toujours en Espagne, il y a Opé, sur la Bali Mabanga, ou la Bali Mabanga, Kata Kibino, Oliviera Kiala Mokonda Toulouse, Oliviera, Nayoka 100, Nayoka, Oliviera Kiala, merci. Boza Ebele, bon contenu comme Nanga. To solo là, abonnez-vous massivement sur Congo Victoria, aimez, partagez nos vidéos et surtout le général Aka Fulex, Tommy Boy Aka Fulex, on a bien yanga ya kati donc toute la Paris do balila est fort. Numéro plus 243 Willy Mouchenia Dada Mundo 81 45 94 934 Nazana Poussa Pena ya Masaranga le général Aka Fulex Tommy Boy donc Zambia ba wesh. Voilà mon vieux, tout ce que ça va libanga soukaya, mon vieux Odilon Mampouya, exemple à suivre. On se retrouve prochainement. C'était Jemima Ibé, le gros de la presse congolaise. Au revoir. Bye bye. Ndeko ya Congo! Pona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi Aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo au consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey yo Kania!